motema na ngai esuki ndeko Max nazolela pourquoi mobali na ngai asali ngai boye pourquoi asali ngai boye soki ayebaki ete nzoto na ye etelemaka te nzoto na ye ekufa ebongaki eyebisa ngai ke atika ngai boye bandeko tala histoire nakute nango tala likambo nakute nango ndeko Max s'il vous plaît bosunga ngai sinon nakoki komisala mabe nalinganaki na ndeko mobali moko X azali frère moko ya bien un responsable atalisaki nga bolingo na ye nga mpe nalingaki ye tosali betape nyonso ndenge ezalaka kaka kokoma ntina libala mais ce que j'ai vécu jour et nuit de noces ndeko Max elongoli nga posa ya libala elongoli nga posa ya mibali bandeko eza nini pendant que tozalaki na fiançailles ezalaki un moment ngai ndeko na bino c'est X omona nazwi liboko na ngai nakitisi kote ya nzoto mobale omona longoli ngai abinono c'est pas le moment nazalaki mpe kosenga ye po tolinganaki mingi totambolaka na ye vraiment aza mobali oyo akotaki nga makasi un moment naye mpe kosenge barapport sexuel okomona avec koyebisenga lobi ndeko Max ndeko abi chéri kozala presse te tozela kino libala nakangaki mpe motema tokoti na libala jour natala bonzoka mobali aza na eloko moko ya moke lokola ya mwana moke eloko ya moke bandeko je commence à pleurer ah chérie pourquoi tu m'as fait ça yo oyebaki ke nzoto ekufa pourquoi oyebisaki nga te omemi nga te na libala ah ndeko Max na topesi bino mbote bozali ebele na Kinshasa mpe na libanda ya mboka bino bozwi ngolo kolanda émission na bino oyo bomesana nango likambo ya motema ezali émission ya sika toyeli bino na chaîne na bino oyo na chaîne na biso au Voix Céleste ezali émission oyo euti à partir ya constat à partir ya observation na sali ete bato ebele bazali kokufa ezali te po bazangi ba moyen ezali te po bazangi ba makoki mais bazana makambo ebele na mitema na bango makambo ezali kosuwa bango makambo ezali kosala pasi na bango yomona bato mosusu akoma biloba okomona bato mosusu mama mokolo akema ye nesila azoyeba te ake komona me mwana moke apartage na ye likambo yo tozobenga likambo ya motema ezali maladie ezali virus oyo esilisi bato ebele à travers le monde likambo ya motema likambo eswaka yo likambo esisaka mayele na yo likambo elongolaka apeti likambo epesaka poso miboma likambo epesaka poso misala mabe dorénavant bolandaka biso na émission oyo likambo ya motema numéro na biso yango wana benga biso pe komela biso likambo na yo et l'émission likambo ya motema c'est une émission sans tabou makambo ezoleka kati na société na kati na mboka pe mingi kati na mabala lelo nazali ngai moko te na bwana kozala ngai moko te na nozala mingi na chef de travaux Petit Casimir yazali molakisi c'est un sociologue comme eza makambo ya mitema makambo ezoleka kati na société nde nazolinga koasocie ye na nzali émission oyo na ndotangela bino balettre oyo bandeko bazokomela biso et à partir ya lettre oyo bokozwa idée générale de ce que sera émission na biso tobengi likambo ya motema ndeko Petit Casimir na apesi yo mbote mingi ndeko mopanzi sango mpe assistant social Max Mbenga Lofasa oyo nasepelaka kobenga na trilogie na yo opérateur pédagogique culturel un peu social ndenge opesaka bana mboka bisika nyonso bazali ngonga ya kokabola oyo yo moko uti kointroduire awa oyo bazala ba problème ya mitema po tokoka
kosangisa makanisi po tosunga moko na biso akoka koresoudre baproblème sociaux oyo ezali kotungisa mitema na bango. Merci beaucoup likambo motema bolanda lettre oyo naye kotanga na ngonga oyo bongo na sima. En tout cas panza yango landa yango ça peut vous aider et kosunga yo lobi ke bato ebele baza na baproblème ya lolenge oyo. Numéro na biso yango wana pesa biso makanisi na yo conseil nini kopesa na ndeko mwasi oyo lelo eza na deux lettres na kotangela bino tokoloba lelo mokeme tolingi bino bo réagir. Lettre ya liboso elobi boye: kombo na ngai X, mobali na ngai azali pasteur na église moko ya monene awa na Congo. Nalembi libala oyo mpo na mbeto ezosimba te. Azali trop pasteur ke mobali ya moto. Je vous dis nalembi na ngai pour sexuellement en tout cas je ne retrouve pas. Mobali na ngai akoma cassé culte chaque jour. Généralement kaka ye moto ateyaka malgré ba conseil ayokaka te. Lelo jeune lobi zamba lobi kuna retraite. Et quand il rentre à la maison, il est très fatigué. Ce qui a commis qu'on ronflé, okokanisa machine ya fufu. Pour appeler ça yo ata kumoko problème. Et puis nzoto yango ya mobali, puis nzoto yango ya mobali na ngai, et ça la kana délestage. Lelo etimbi lobi elali. Bongo soki akoti soso kaka aumelaka te okomona sanzi wana ngai posa ezali na ino. Mobali na ngai ya pasteur ayebi caresse te kolia mbanga te kave kutu ngai nde nalingaka makasi wana kutu ye alingaka te. Sikoyo nafondeli libala oyo mpona nini? Sur le plan sexuel, nalelaka na ngai chaque jour. Une fois, nakanda ndenge azokoka makambo te kokomisa ngai na ndenge nalingaka bandeko. Nabimaki na jeune moko ya église azali président ya commission de jeunes kaka mpona sepela mpona komaki na suka mobali na ngai azali kokoka kosepelisa ngai malamu na mbeto te. Alemba nzoto esalaka na délestage bandeko. Je sais que vous n'allez pas me croire mais c'est une vérité. Depuis jour wana bien que maman pasteur nakoma kobima na président ya commission de jeunes avec lui je me retrouve sexuellement. Je sais que vous allez me condamner mais boyebi te combien de fois nalela na butu kaka pona mobali na ngai pasteur asimba ngai. Plusieurs fois na mitie misapi pour me réjouir et pourtant j'ai un mari qui peut me satisfaire mais incapable. Bandeko libala pona ngai ezali pe mbeto mais pasteur ayebi makambo wana te. Ye mosala ya nzambe agangi ayei kase alali soki nasimbi ye asiliki apesa ngai kombo nzoto bor nasengi ye lokola ye alingi na ye nzoto te alibere ngai mpo ngai nayaki libala mpo na jouir mpe na konsome libala na nga ndenge bible ezoloba. Lelo ngai mama pasteur nakomi kovivre na ekobo à cause ya mobali na nga oyo azali pasteur. Problème oyo ezali kaka ngai moko te. Bamama pasteur ebele bazali kolela na makambo oyo. Bapasteur ebele na mbeto bazokoka te. Makasi eza te. Bamama pasteur tozolela bolobela biso. Jeune wana naza na ye, vous pouvez tout dire. Nakotika yete. En lui, je me retrouve sexuellement.
ayebi caresse position ya bien na ye nalelaka lokola bébé soki asimbinga. Mais avec mon mari pasteur délestage na délestage bilemba na bilemba nga nazali mwasi ya pasteur na bala mobali et non pasteur. Problème na nga ndeko Max likambo motema na nga ezali ete nazokoka te mobali na nga ya pasteur, trop de fatigue, jeûne, prière, retraite, azongaka fatigué, cassé, soki alali azoronfle lokola machine ya fufu mpona kosimba ye boye azali kase bandeko akokota akoumela te bandeko nazokoka te nasala nini na libala oyo koto oyo mpe nakomaki na suka moto elingaki ekrake nga naye kolinga kaka na eglize. Frère moko azali président commission de jeunes, c'est un jeune frère mais façon asalaka nga mobali na nga ndako atikala jamais kosala yango. Bandeko, je suis devant un dilemme. À un moment lokola pe maman pasteur nazoyeba te nasala nini. Mais na lobi likambo ndeko Max eza likambo motema nanga pas seulement pour moi ba maman pasteur ebele tokutanaka bazali kolela tozali kolela po batata pasteur na mbeto bazali kokokoka lisusu kosatisfaire biso te. Voilà bandeko wana ezali lettre liboso ndenge na yebisi bino bomesa na émission oyo titre ezali likambo motema ndenge boti komona wana oyo ezali mwasi ya pasteur nde akomeli biso mukanda oyo alingi koloba nini na mukuse peut-être que yo olandi biso na kalandi miso na katikati azali mama pasteur mobali nazali pasteur mais ezosimba te passer aza tout temps na retraite ba prière et bango l'église na bango ezalaka chaque jour et c'est toujours son mari le pasteur qui prêche. Aza na prière na zamba aza boye chaque jour aza na bureau kaka akozonga na ndako alembi. Si maman pasteur a bougé pasteur je suis fatigué, je suis cassé, vraiment laissez-moi le temps de me reposer. Et d'ailleurs pasteur apesi même maman pasteur kombo nzoto bord pour dire que ya lingi nzoto mingi alobi maman pasteur alobi so bazana papa pasteur akoti kaka bako umela te asandi et pourtant ya zano na be alobi akoki te. Un jour maman pasteur mole akomi na suka et puis tata pasteur abi nzoto koma à délestage lelo ki mobali emonani lobi alembi lobi kuna ki mobali emonani ye kuna alembi na boya binde komari. Il faut que je te dise la vérité ezali kamonanga motema aiki kolinga na président ya commission de jeune église et maintenant asali compabi non avec le président commission de jeunes ye azali kokomisa ye na niveau moko ya kosakana te et alelaka lokola bébé et puis maman pasteur alobi ye alingaka na ye cave mais pasteur mpo na ye alingi te bamakambo nyonso to wana. Voilà lettre akomeli biso bolandi biso lettre oyo eza makambo ezoleka na Kinshasa ezoleka na Provence ezoleka pe na libanda na libanda ya poto tobengi yango likambo ya motema totanga kombo mutu te awa et seulement toute discrétion maman pasteur fungo biso mote peut-être eza kana tolini nokopesa na maman pasteur oyo numéro yango wana répondre biso na WhatsApp mais avant que na lettre ya mibale po awa totikela bino landa lisolo zongela landa lisolo kaba lisolo pe botindela biso makanisi et prochainement tokota na bozindo mais monakisi mpechi olandi moi likolo lokola sociologue lecture no ezali nini longonya mingi ndeko mopanzi sango mpe assistant social Max Mbenga Lufasa na bandeko nyonso bozali kolanda biso à travers le monde na émission na bino likambo ya motema. En tout cas ndenge titre émission ezali koloba likambo ya motema ezali penza
likambo ya motema. Mokanda le mama pasteur auti kotindela biso tolobi te que ezali ko concerner ba pasteur nyonso, mais d'une manière générale likambo le mama pasteur auti ko yebisa biso awa ezali ko concerner yo na ngai, ezali mpe ko interpeller ba couple ebele mpe bazali ko traverser likambo oyo ezosala pasi ezosala somo, ezali mpe une manière tozwa mpe angele bato nyonso mpe oyo bazali kokorresponde na likama oyo mama pasa auti kolela awa, ngonga yango oyo bino na biso tokoka kosangisa makanisi mpe topesa bapoint de vue. Ndeko mopanzi yango mpe assistant social Max Mbenga Lofasa ezosala pasi. Mama pasteur azali ko se retrouver te, motema na ye ezali ya kopasuka. Ezali réalité moko oyo tobengaka un fait social oyo ezali ko concerner ba couple ebele oyo tokoki kobenga ba couple pastoraux. Omoni toboyi te moto akoma pasteur parce que bananga nzambe bazali bato moko oyo tozali na limemia na bango makasi, respect makasi po na ba circonstance ebele ya vie ndenge tozali sa bango tokoki kozala te. Metango yo ndeko pasteur nganga nzambe obali mama ozwi mukano ya kubala ya kuvandisa mwasi na ndako, parce que pour osala ministère na yo na lolenge longobani il faut mama azala na ndako. Metango ozwi likanisi mama azala na ndako ndenge mpe mukanda ya nzambe lobi bibilia ezali malamu te mobali to mwasi avanda ye moko, mama aye aza lisungi mais okomi papa en dehors ya statut social na yo ya esika na yo na église ozali pasteur, mais tango ozali na ndako ya libala na mama ozali papa ozali mobali, il faut na niveau oyo o satisfaire mama. Bandeko balandi rapport sexuel moto akosa bino te, bino mpe boyebi bokotindela biso mpe mwa mayele na bino. Ezali première activité principale oyo epesaka libala tina. Mwasi nyonso azala mama pasteur te tanga aza na libala, soko rapport sexuel ezali te ekoki mpe kozala, me soko papa azali kokomisa mama esika oyo esengeli, esika oyo mama azali kosouhaite ke papa akomisa ye libala wana ekozala ba problème ebele. Voilà, na kanisi lelo molakisi mpechi Kazimir tosuka wana. Bandeko balandi biso bonandi leto totikotanga tolingi bino mobosala bozongela yango lisusu botindela biso makanisi na bino numero yango wana toleli bokopesa na mama oyo, toleli bokopesa na pasteur oyo. Mama pasteur aboma libala to boma libala po mama pasteur déjà yo wana zobima na président de commission de jeunes na kati d'église, et c'est là où elle se retrouve sexuellement. Et d'ailleurs le long taleli ezali mwasi ya pasteur, mais ça peut concerner peu bakonzi belé tout le temps baza na voyage, tout le temps babimi et basi na bango pe belé lelo bazali na kolela. To suki wana toke na deuxième lettre tozo c'est la réaction na bino numéro yango wana benga komela biso makanisi na yo pona to sunga couple oyo. Est-ce que sengeli ba divorcer et sengeli ba kabona pour maman pasteur azoli la lobby mobali na ye délestage na délestage
lelo samedi nzoto esali bien okomona lobby nzoto ekotelema te nzoto ezali ya kolala nzoto ezosimba te jeudi esimbi epuis aza lokola soki akoti boye akomela te ye wana sanzi ndenge mama paster alobi eza émission oyo bao bayebi nga na Kinshasa eza bémission na banda kosala yango depuis 2001 un moment natikaki yango me na comprendre que bosenga ya bato ezali ebele voilà pourquoi tozongeli émission oyo toke na lettre ya mibale tozotanga kaka totanga epuis totikeli bino bolanda yango nimero yango wana tindela biso makanisi na yo oza na poto oza na mboka nini oza likambo motema likambo ezosuwa yo me atotanga bakombo ya bato te likambo ezo mayele yokomona bato mingi musicien moko ayembaka kala namelaka na ntina mpona longola susi bato ebele omoni bango bakoma lelo kwiti na kwiti akoti na bar oyo abimi na bar oyo akoti kuna soko olandeli ye aza likambo motema aza eloko moko elikambo motema ezali virus ezoboma koleka sida ezoboma koleka malaria soki ezwi traitement oyo elongo bani te bato baza na kosila lettre ya mibale ndeko Alvin Bea ezali nini ana sengi na bajeune ebele balanda biso oyo bazolinga kokota mpe na libala bolanda lettre oyo ekolelisa bato ebele eza ndeko moko ya mobali non eza ndeko ya mwasi azolela aolela pourkui boyoka ndeko Max motema na ngai esuki ndeko Max nazolela pourkui mobali na ngai asali ngai boye pourkui asali ngai boye soki ayebaki ete nzoto na ye etelemaka te nzoto na ye ekufa ebongaki eyebisa ngai ki atika ngai boye bandeko tala histoire nakutani nango tala likambo nakutani nango ndeko Max s'il vous plaît bosunga ngai sino nakoki komisala mabe nalinganaki na ndeko mobali moko X azali frère moko ya bien un responsable atalisaki nga bolingo na ye nga mpe nalingaki ye tosali betape nyonso ndenge ezalaka kaka kokoma ntina libala mais ce que j'ai vécu jour et nuit de noces ndeko Max elongoli nga posa ya libala elongoli nga posa ya mibali bandeko eza nini pendant que tozalaki na fiançailles ezalaki un moment ngai ndeko na bino c'est X omona zwi liboko na ngai nakitisi kote ya nzoto mobale omona longoli ngai abinono c'est pas le moment nazalaki mpe kosenga ye mpo tolinganaki mingi totambolaka na ye vraiment aza mobali oyo akotaki nga makasi un moment naye mpe kosenge barapport sexuel okomona alai koyebisa nga lobi ndeko Max ndeko abi chéri kozala presse te tozela kino libala nakangaki mpe motema tokoti na libala jour ya nuit de noces bandeko na ngai ekomi na butu nasimba mobali ayebisi nga lobi non nalingi nuit de noces oyo tokosala rapport te nakabela ngo nzambe eza lokola mbeka bandeko ekomi na ntongo alobi na butu mobimba nazwi recommandation révélation na kota retraite ya 21 jours nazokende losambo mpo nakaba libala na biso mpo namoni bitumba ezali makasi bandeko nga mpe nasepelaki mobali akei retraite ya 21 jours jour aye kozonga nasepeli nayambi ye nalambelaki elubu ya kitoko apres nga moko na meme na mbeto nasimba balingi te aolongola nga liboko nabi oyo ekomi libandeko na santa force moko boye na panza ebilamba na kata ebilamba bandeko na ngai natala bonzoka mobali aza na eloko moko ya mokie lokola ya mwana moke eloko ya moke bandeko je commence à pleurer ah chérie pourquoi tu m'as fait ça yo oyebaki eke nzoto ekufa pourquoi oyebisaki nga te omemi nga te na libala ah ndeko Max nasala nini voilà deuxième lettre molakisi nakanisi olandi lettre ya mibale eza mpe lisusu somo c'est-à-dire quoi
basœur na frère balingani d'église oyo makambo eza ebele sœur na frère balingani nzoka frère nzoto na ye ekufa esalaka te nzoto ya frère ekufa esalaka te puisque j'étais avec la sœur eza bamesami na Kinshasa wa tozwa baréaction na bino nzoto ya frère ekufa esalaka te mais alingi azwi courage na mbongo nalingi sœur aye moment na marche na bango na parcours na bango sœur azwa loboko azotia koto frère azolongola yango c'est quoi ça moi je n'aime pas ça nga nazali intercesseur en tout cas nga nalobaka nasala vœu nakoyeba nzoto moi c'est cas dans les mariages sœur pas sepeli ekomi mpe libala ekomaka te ekomi nuit de noces oyo libala aka nde toyembaka ekomi na chambre boye frère alobi non nalingi butwa lelo mwa tosala rapport sexuel eza te tokabela nzambe libala na biso en tout cas supporter chéri moi c'est pas moni ok c'est bon akangi motema balali na bango ekomi na tongo frère abakaki sous raison ono namoni ndenge ezali awa esprit yebisenga libala oyo bitumba eza makasi nazokende retraite ya 21 jours mpona kobondela kotika libala na biso ya mboka na nzambe bitumba ezala te bato tu bazobundisa biso en tout cas balonga biso te ser pas sepeli mobala ke retraite 21 jours aye kozonga ser pas sepeli mobali na nga azongi te libala ya sika alambeli papa un moment ser amemi mpe mobali ata mobali akoti na chambre alandi ye na kosimba boye frère alingi te la sœur dit mais finalement c'est quoi sœur abi non on dirait il y a un problème est-ce que tobalaki mpona nini alobi kosimba bitumba commissaire en tout cas abi forcément de comax elenga apandi frère bilamba ata na se boye abi ndeko max tala nzoto mobali na ngai tala nzoto mobali lokola ka stylo eloko eza te ke eloko moko boye donc eloko eza te sœur asimi moto akomi kolela pourquoi tu m'as fait ça mais toi tu savais bien tozali na ona kokoso na nzoto tu as des problèmes pourquoi oyebisaki nga te pourquoi memi nga ntina libala je vous dis sincèrement nazalaki maloba ya kokonsole mwana mwasi oyo molakisi napesa maloba mpe tosi ces émissions en tout cas ndeko mopanzi sango mpe assistant social ya Max Mbenga Lufasa bana Congo bisika nyonso bozali napesi mpe mbote bana kole bisika nyonso bozolanda biso nabosani te professeur Milimba Landa Launda en tout cas esalinga ipasse réalité wana ezali ba réalité moko ba couple ebele ba jeune ebele lelo bazali ba victime pe phénomène social wana ezali mpe renforcer mingi na ba faux encadrement na niveau ya ba église na biso parce que bandeko na biso ya mibale ebele oyo bazali na mitema mabe oyo bayebi ke déjà ndenge baza wana baza déjà ya kokufa côté match mbete ekufa mukongo ebela ekufa mais soko ndeko mobali omoni ke mukongo ezali ya kokufa mais loba basalisa yo yokangi motema tina libala wana ezali mpenza motema mabe yango wana ndeko mopanzi sango mpe assistant social Max Mbenga Lufasa engo ngai comme sociologue n'encourageaka que soko mwasi na mobali balingani bakomi na étape te bafiancé certitude ezali que bakobalana ngai n'encourageaka mwa entraînement ezalaka na bible ezopekisa yango mais tala sikoyo bible epekisi mais tala stade oyo bosali libala borespecte procédure baétape nyonso bokomi na ndako moteur esala te voilà sikoyo tosuki wana mpona lelo bandeko bolandi balettre na biso mibale tokotangela bino émission yango wana oyokolanda lettre ya liboso oyokolanda mpe lettre ya mibale botindela biso makanisi na bino bomoni boni mpona ce sont des réalités aujourd'hui qui se passent dans nos sociétés ezala biso en Afrique
eza bino ebele boza kuna libanda ya mboka ya otomonaki ete bato ebele ozomona o mort subite alalaki ala bato ebele baza na baproblème mitema et lettre mbala nsima meme naza nango mama moko aza na bana 4 esalami na moko baprovince na biso aza na bana 4 mais parmi bana 4 wana mobali aza kaka na mwana moko bana misato abota libanda vraiment mais mobali ya ndako ayebi kaka ke bana nyonso baza ye mais ye moko mwasi na sa motema na ye ayebi ke tata ya bana aza kaka na mwana moko misato aboti na mokonzi na ye esika asalaka responsable na bango esika songo pakala ye nde abotisi bana misato mobali apesi mpe bana bakombo nyonso nzoka eza lettre na kotangela bino mbala nsima va tokomi na suka émission likambo ya motema voilà tokomi na suka émission na biso nini kosengela bandeko bazolela biso bipai na bipai. En tout cas, Longonia Mingi, opérateur pédagogique, social, un peu culturel, Max Mbenga Lufasa, nakosenga bana Congo, bisika nyonso bozali, ba réaction na bino ekosunga pe biso elongo tokoka kokabola mayele tokoka kosungana kosunga mpe ba jeune ba prétendant oyo bazali ko préparer bakota na ndako ya mabala ekosunga pe to chance to bengana ignorance na endoctrinement ya ba faux enseignement oyo ezali kobungisa jeunesse nayebi te mais yo ndeko mobali yo oyebi ke oza malade nzoto ozosala te ntango olali ti 4 toza na bana. Vous imaginez, c'est ça la grandeur de Dieu. Mwana oyo mokili bwaki mokili sundoli mwana opaki na balabala mwana baboti bakufi babotoli bango biloko bana ba se retrouver na balabala. Grâce na bino nous avons récupéré ces enfants et nous travaillons avec vous. Toza na bana mi balé na orphelinat, partage ton pain avec celui qui a faim. On va bien les premiers de la classe. Des enfants. Félicitations. La première de la classe, Moko Sali 92%. Yami Bala Sali 75%. Banami Bale Babiba les premiers. Tozana Mwana Moussous. Azale pe na balabala Mukili Sundola 78%. Tozana Mwana Moussous 68%. Tozana Yaya Nabiso Christine. On a 4e coupe couture 71%. Tozana mwana mususu 75%. Tozana mwana mususu asali 79%. Donc obinga mokoti lelo no tuna nzambe, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Je comprends que c'est vrai. L'enfant peut être dans une situation difficile, mais ce cas encadrement bien. Ba potentialité nzambe tia akata yeko sala nini ekubima ekuganga. Bolembete ko soutenir biso bobonde la pona biso bozelaka Noël na bonanete pona ko sunga bana wana lelo so ba réaliser ba résultat oyo eza à cause d'encadrement, ils allaient à cause d'accompagnement intégral total au tozali ko pesa, mais ce n'est pas facile. Bozé belo bolingaka biso orphelinat, partage ton pain avec celui qui a faim. C'est vrai, nous n'avons pas la prétention kokuma, mais tous monde pour offrir un environnement propice, environnement favorable pour la base à la bien. Et le coup la montagne moment na baranzambe pourquoi payer na musala pour ce n'est pas facile. Kulia na bango, classe na bango, makambo belé. Je sais que la tebele na poto boza d'être découragé. Quand on dit par exemple orphelinat, baza aventurer, baza bakingani boye, mais yeba pe que gens na batoyo. Bon sala musala wana na boye longo bani. Raison pour laquelle tu otangi la mona classe. Dans quelques mois, classe aussi la licenciée en travail social. Donc nzamba pambola bino nga to na souka émission na sabino rapport était
bano tokamana ofena partage ton pain avec celui qui a faim basali exploit na classe na ndenge ya kosakana te mais enseignants certain bayebi bakana bango ils sont venus nous voir pour nous féliciter bino un petit mot aussi cette mission. En tout cas ndeko assistant social Max Mbenga Lofasa na sepeli mingi to sepeli mingi na ba résultat o bana na biso basali na kolobaka ka epa ya bandeko na biso ya bonne volonté ba soutenir biso bolembete bana oyo bino na biso ne tozali batata na bango to koka ko continuer ko sunga bango polobi ba koma pe bato. Partage ton pain avec celui qui a faim. On les a dit comme orphelinat na biso, orphelinat na bino. Ticket nzambe apambola bino, bolandi biso. Ba numéro ya ngwana bo réagir na ba lettre wana. Puis bo busana te bana na bino na bazali na orphelinat. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est vrai to benga orphelinat mais ils a vie ya ndaku. Vie ya ndaku. Ndenge ezala na ndaku, ndenge pezala kuna. Conséquence sali était sur le plan scolaire bana basali ba exploit na ndenge ko sakana te to encourager pe bango pour que travail de mieux amis papa résultat basali na école nzaka pambola bino tozela ba réaction de tokutani mbala sima.